Belé ba théâtre te pour na musala. Lelo ba fille belé ba zo poussa na ba groupe belé to ba garçon ba poussa na lelo belé ba zo na beat moko. Ake poto azo mobile poto to azo mwasi poto. Parce que yoka lisolo la fille c'est une fille déjà majeure. À ce moment c'est déjà za mukolo. Est-ce le président on a forcé qui est a forcé qui était. Est-ce le président on a kangaki makasi a kangaki. Tant ou déjà a Zemi ya liboso, le président en question abandi ko wanga na Zemi, moi na botami. Le président azo wanga na toujours, moi na koli. Ce que le koni ne poussé sous la fille, azonga sous pas le président en question. Est-ce que c'est un aventurier? Mais pourquoi tu te laisses emporter? Yango lelo zomona nazo condamné toujours. Bande que belé bazoya na kati ya théâtre. Est-ce que vous venez vraiment na théâtre c'est parce que ça théâtre za musala na bino? Et belé bataille sur na TV mais lelo za soni. Au moins moi si mususu awawa. Ayane théâtre kindumba na kindumba pe arusona nazo azoyebisa yo nga kutu ko simba ngate. Nga na ibana ba konzebe na bima bima na ba konzebele. Donc ya ki théâtre ne po bima na ba konzi. Yomona tchétché bandumba tchétché basa susu. Tala ba théâtre belé ba to lemba ba théâtre belé ba to kasavu. Si bandumba no so tchétché ba sopa na kata théâtre. On peut essayer rôle pour la au bimana ye. Au moins mo sati a jouer rôle na bi rôle na zuango na capacité na ngate. Na zuango pour président abimaki na ngai. Au moins biloko wana yango bozo pousser ba liwa pembe na bino. Tonyo soto bimana ba fi ba maman président tonyo soto bozo ba garçon na bino tu ya ba théâtre. Ce quand moi na moi na théâtre bébé Bouchou. Bébé Bouchou qui lesbien n'est pas yi. Bébé Bouchou bo gagna kanini yo maman présidente. Bana basi moi mikem basi ba yi na kata groupe na yo pour ba travailler ozu bango kokota bango ba doit tout le temps. Qu'est-ce que vous allez gagner yango bozo poussa liwa pembeni? Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment kondima kozoka pota pour la vie à moto ezala sauvé eza pambate nazala mbongo te oya kosomba vie mbongo kutu ya kosombelaka lipa eza pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai alingaki ozwa ngo wabe ngabezana mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kosalela provision kotia na ndako pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa ngo wabi nasombaka ntaba mobimba nasombaka ngombe mobimbe mpo nakende kotumbango mpo nazwa bolimbisami ya masumu na ngai mpona masumu na ngai nda yo kufaki mpo nazwa bolimbisami nda yo kufaki merci mpona bolamu yosaleli ngai vraiment nazana mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kofutelaka klasi ya bana pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa ngo wabie nalingaki ozwa ngo wabie de partout là où vous êtes, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure. Vous a donné l'opportunité de nous suivre encore une fois dans notre chaîne Nouvelle Tendance TV et pourquoi pas FM, Nakatia Radio Nabiso. Je dis merci à mon Dieu, je dis merci à mon créateur et pourquoi pas à mes fans, bah onyo sobalinga kanga, bah komela kanga. Je vous aime beaucoup et nazali susu na plaisir ya ko retrouver bino pe ko retrouver biso lisusu na banda kuna bino. Je dis merci
akashimani kashitodi lolo papa yoyo ya mama Benalemba wana na atterrir na kati ya États-Unis d'Amérique na atterrir lisusu kaka na kati ya États-Unis na moni Franck Capin de l'ingénieur très intelligent mon petit frère chéri et pourquoi pas na atterrir lisusu na kati à Londres je vois Chikemba ya mobali à 2 mètres na aspect ya bonne année baluka balata Chikemba ya déjà si alata et ce que moni apparaître faut le baka waouh et maître Jagger Mayele Bibende toujours na kati à Londres wana ba base ya Fatou ba ba simba ka Fatou en tout cas je vous aime mon frère je vous aime beaucoup bo soutenir nga toujours bozala wana et pourquoi pas merci na ba o nyoso ba soutenir na ba prière ba sanga mafa toujours soutenir ka na niveau intercession et puis finance na bango ezo salanga grande dame kasi lorsque mon Dieu vous bénisse et là je ne suis pas seule je suis toujours avec mon collègue Otozala Razala toujours batu basi ba mesala komona biso biso sukutu ba ebisinga ba bi couple na bino ezaka goût fort on est là on est toujours ensemble tous un sujet moko eza très capital tous un sujet moko eza vraiment motuya ya bandeko na biso avant ya ko passer maloba na ndeko na papa Zuma les autres bazo bengue serviteurs de Dieu gloire à Dieu ceux qui eza vraiment bongo na projet en Zambé pour nous codifier toujours dans Zambé. Tout ça, un sujet très important. Que tant que tu théâtre, tu comédien, tu as musala. Ce qui moi c'est sukoli mai, aena groupe, aende musala. Makamuso soane yaka ezaka avantage avantage à musala mais zaka avantage à musala te. Na président na biso to bombi kombo tokoki ko citer kombo te na plateau to protéger de tant que comédien oyo akendaki kobimana ndeko na biso moko asala ka théâtre aye comme boulot de to benga ngo musala balingani président comme bimana ndeko na biso a mwasi première mois na ye ndeko na biso aboti et comme azwaka sous charge te akipe mwana te do irresponsable tout fait baye kozonga na lisusu zemi ya mibale ye kokota président lobinga no tokobota te wana ezalaki accident toke balongola zemi balongoli zemi et komplikaki ndeko na biso ya mwasi bakati batrompe na département na biso bacomédien bakati ndeko wana ya mwasi batrompe famille edasuki elobi ke il faut ndeko na biso wana assumer makambo o famille à la fille bazo proposer ce qui assumer te ngana papa Zuma to yesiko to lati batoji to katele mbala moko to panzi kombo na e na chaîne à biso ya Nouvelle Tendance TV. Merci beaucoup. Quant à moi je dis déjà si je na biso to zalango ezami balé et puis to koya na sujet kaka na papa Zuma ya ba poison na monde na biso ba comédien poison eza trop poison est trop poison comme le cola maille et quand je vous dis souvent qu'il faut causer la cana vie de prière et repentez-vous na kotika la kolobelo côté na bandaka kolobaka mes chers comédiens comédiennes repentez-vous tant ezama be makasi nous devons prier parce que la Bible nous a dit toujours que celui qui prie il est capable de tout. Merci beaucoup à ce sujet na biso mi balé tous ala ngwana rejezo fungola biso na yambande konanga manga autosane na plateau. Quant à moi je dis déjà bonjour papa Zuma. Ouais, bonjour bonjour maman Far, bonjour bonsoir fidèles amis téléspectateurs selon Rio Rosabiso. C'est bien moi votre humble serviteur Otomadi Zuma Tumba le défendeur Yaba Maman, l'artiste comédien, l'artiste signé sur la République démocratique du Congo, Afrique Mobimba, puis analyse naba émission nabiso. Donc merci beaucoup naba ono surtout balingara papa Zuma, j'espère que oui. Bon mais qui ko benga benga papa Zuma tozo mona yo sous na nouvelle tendance qu'est-ce qui se passe. Donc tout ça vraiment na mo ba misala et belé to salaka donc deux fois ceux qui koto pe kangibiso, on est censé de satisfaire d'autres personnes hein. Donc vous voyez déjà que oui. Papa Zuma c'est un cinéaste, c'est vraiment un film professionnel ou to bandaki ko sala ou beaucoup monde a comprendre que oui, nous avons un cinéaste et solo donc na ba étranger, ba projet zaki belé vraiment na ba étranger mais nzambe alo là après c'est vraiment quand même grâce à PCBC Pengolo il y a aussi ça ba projet wana ne bomoni lelo na ko répondre sous na invitation à Nouvelle Tendance
Tendance, merci beaucoup. Na équipe technique Mobimba Nouvelle Tendance, merci beaucoup à notre boss Papa Alende le ou à permettre qu'on puisse habiter espace. Merci beaucoup à ma fanatique nous surtout. Il y a Papa Zuma vraiment et ça vraiment passé. Le quoi tout ça toujours na katia moi de la femme na ulbakaka bonne fête na ba femme nous surtout bonne fête na ba maman nous surtout ba maman obata kwa zawadité. Bah, maman, nous sommes tous au bassin respectera vraiment. Je vous salue. Merci beaucoup, maman Fa. Ok, merci beaucoup, na Papa Zuma. J'espère que Boyoki disparition na ezaki na moi engagement est belé côté au côté, mais on est là toujours, on est ensemble avec Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. J'espère que Boyoki m'itungisipe kata ba question ici là. Congo ngwezala kabwe. Papa Zuma président, bino ba président ba groupe yo po ozaka pe na groupe. De quoi il y a ça la théâtre, hein. Le président a démarré, a commissionné madame, a commis à niveau au bout à moi, a eu charge, s'en fout quand il va comédie bazaraka. A ti capé les sous baba, continuer sous kobima, ce qui fait moi ça on va benda qui moi aspect, zemi les sous. Et comment que vous savez sécuritage, pas qu'ati moi na ba trompe, de temps que papa défendait à ma maman. Merci beaucoup, ma enfant. D'abord, je salue ma grande sœur, Abier Nangaï, boutique d'habillement Mamindaya, Oyo, Isola Tsabatu Nyosoto. Merci beaucoup à ma grande sœur Mamindaya. Merci beaucoup à Lili Moussamba, Babi Motema, Batu, Papa Titikalo, Lili Moussamba, ML Motema, Batu, Papa Titikalo, na Pesimbote, pas Zana Pesimbote, à Maman Mati Malundama, Babi, Maman Mati Malundama, Babi. Moi, si à solo na kata Londres, vraiment na pesimbote na ba onu surtout balinganga, o balinganga Papa Zuma soana bango. Vraiment na pesimbote. Donc na CG oyoyo, il y a à boire et à manger na kata CG oyo. Problème est en nini. Tous en a deux volets. Volet il y a président, na volet il y a la fille en question o ya ko Luka Musala. Est-ce question ils en y a liboso. Ba fille ono surtout bazo sala théâtre lelo. Bazo sala théâtre wana na ndenge ya solo to na ndenge ya bondumba. Lelo ba fie bele ba oya théâtre te pour na musala. Lelo ba fie bele ba zo poussa na ba groupe bele to ba garçon ba poussa na lelo bele ba zo na beat moko. Ake poto azo mobala poto to azo mwasi poto. Osomon parce que biso peut te travailler quand même na ba groupe ba si. Na ba na ko na no mwasi. Parce que Koyoka Isola la fille c'est une fille déjà majeure. À ce moment c'est déjà mon colo. Est-ce le président on a forcé qui est à forcer qui était. Est-ce le président on a kangaki makasi à kangaki était. Tant ou déjà a Zemi ya liboso, le président en question. Abandi ko wanga na Zemi, moi na botami. Le président azo wanga na toujours, moi na koli. Parce que le connu n'est poussé sous la fille, azonga sous pas le président en question. Est-ce que Zayenda zongi beta sous président zongi là qui a bien ça papa moi na to ça. Et le connu là ça que oui azongi c'est parce que a tombé sous enceinte pour la deuxième fois. C'est comment qui sont mariés. Problème est nini, eza kimakangu. Sont mariés. Eza mariés. Il faut tout ça moi ba différence ya makambu. Mon mari, muto ba benga mon mari c'est qui? Lorsqu'on t'appelle mon mari, ma femme, et ça déjà, on légalise ma cambounion surtout au na mariage. C'est ça qu'on appelle ma femme, mon mari. Et ça qui m'a kangou. Sur la carte qui m'a kangou doit traiter maintenant en qui fiançailles. Maintenant, on se vivre dans mon tu comprends que le message que c'est un aventurier. Mais pourquoi tu te laisses emporter? Yango lelo zo mona nazo condamné toujours. Bande que belé bazoya na carte théâtre. Est-ce que vous venez vraiment à théâtre? C'est parce que ça théâtre dans mon nabino. Et bien les batailles sur la TV mais les a sonné. Au moins moi si mususu awawa. Ayane théâtre kindumba na kindumba pe arusona nazo azoyebisa yo nga kutuko simba ngate. Nga na ibana ba konzi be na bima bima na ba konzi bele. Donc yaya ki théâtre ne pas bima na ba konzi. Baza en casa théâtre. Et baza e belé makasi. Et bon zo mona yo mona cheche bandumba cheche baza susu. Tala ba théâtre belé ba to lemba ba théâtre belé ba to kasavu. Si bandumba no so cheche ba sopa na kata théâtre. Ozomon. Le théâtre ça est comme pesant na posa ko sala yango. Bande ko be ba sa théâtre ba sa ka po ba ibe bongo. En réalité posa on les a sauté. Tala ba vieux na biso be ko ba ilombe, ba papa na biso masumu, ba zaka toujours na envie ya ko sala eloko wana. Mais lelo
président le mot préféré na ye azaming na toge na casquette ya avocat. Oui, oui. Moussala, on a comment défendre encore pour que oui, et l'ombe soukari, Azaki peut-être mettre avocat. Oui, mais pourquoi? Bah, viens là-bas, na maya missou. Comment on a le théâtre, ça bafoué, théâtre, le laissant assez. Moutazoua na théâtre, déjà, j'ai une idée parce que oui, eh, on a un kitoko dans il suffit qu'un pantalon moi bien, body moi bien, et non, on va serrer un peu à poto, bakaka na bango bateau. Les lots bateau belé a commis fanatique à Moutou, parce qu'il est beau, parce qu'il parle bien. Mais na Moussala sur scène, exacté. Parce que quand moi si wana elle se faisait ayaki na musala pour moi so ayaki na idée ya musala so président déranger bon longo na groupe na est-ce qu'on a volé ba président biso ba président et ça ko ndenge nini ba fini surtout ya groupe na yo bima na bango qu'est-ce que vous gagnez qui leader yango moni bozo poussa mikolo na bino liwa poussa na pembe na bino bokomi ko poussa ba liwa pembe na bino parce que lorsque moi si as victime ya yo pesa rôle pour la au bimana ye au moni mo senti a jouer rôle na bi rôle na zuango na capacité na ngate na zuango pour président abimaki na ngai au moni biloko wana yango bozo pousser ba liwa pembe na bino parce que moi ça na lobby pouf nzamba pambola ya matili kolo oyebi ke oui akoma mbala moko adversaire yo président ba président nyoso to bobimana ba fi ba maman président to nyoso to bozo ba garçon na bino tu ya ba théâtre so ka mona moi na théâtre bébé Bouchou qui lesbien n'est pas yi bébé Bouchou bo gagna kanini yo maman présidente bana basi moi mikemike basi ba yina kata groupe na yo pour ba travailler ozu bango kokota bango ba doit tout le temps qu'est-ce que vous allez gagner yango bozo poussa liwa pembeni et ça vraiment pas si peu mawa comment on a un comportement, ou toujours déplorer un comportement. Nous avons pas un président surtout, au bas sur la terre, au bas triste na bango, local bandeko, au bas musala. Est-ce que Bazan a monté à théâtre? Sur 100% de théâtre, tu as 10% de président bongo. 90%, ba démon na ba démon. Donc si président zoya pour les andens tout ça au sali groupe, au sali comité na yo, président, coordonnateur, chef de discipline, secrétaire. Au moins, il y a des défendants. Sophie Moka yé. Est-ce que le groupe a fait des ans? Sophie Moka yé. On va présenter moi ici. Mon nom est bien. Non, comme tout le monde dérangé. Non, comme tout le monde dérangé. Chef, c'est tout yo. Nous tous ça bassé. Non, comme tout le monde dérangé mon noté. Adana projet. Mon nom bien, il joue bien. Maman, tu joues bien. Mets-toi debout. Tu t'appelles qui? Comment on l'appelle? Vanessa, ah, ok. Tu as joué quelque part déjà. Tu as charisme dans ce benda. Pourquoi moi na wana lingaye? Tu joues bien bon. Toi na rôle moko mais non sentir. Tala ba danger bokota na kata groupe. Sko tiba mususu ba ye wana ba wumeli. Azu rôle wana te. Mais yo zu mona na moko na peso makambo. Na peso makambo. Tala niveau ba président ba comment? Tournage lo bia yo zo lo ba fiala se bon ndako na ye. Obana bana maki ya nini na buto kaka moko asate na buto ki isazate songa na tuna kaba président est-ce que toza ba président pour to nyokola ka milimo bato ou bien toza ba président parce que biso peut toza comme information biso peut toza ba formation est-ce que président ce qui yo le kai kana souffrance il faut ba triste ba terre na yo pour nyokola ka bango c'est ça o ka président asa big success donc yemo président on a yemo ko mobali yemo ko mwasi ba oya mibali ba kuma basi nae ba oya basi azobima na bango ye mutu moko wana ya to se repentir nazo tuna bino ka ba question bo sala ba makambo bando bandi ko sala makambo qu'est-ce que toi tu as gagné ozona makete que oui ba triste surtout ba longo na groupe na yo ba ko ba na rébellion contre yo est-ce que ça ta analyse wana te lukata bana wana senga bango pardon président lingin soto ndire problème oh wa munzoto et qu'on a bien ça qui munzoto siko tala neti otie mwana batuse mais oboti lipe pe mwana ngo elongi na yo soki oluki mwana na tenga na yesa siko bon pesa nkombo na otanga nkombo na o mimanga place moté président makambo ide na public ba président na ba présidente botika ba bêtise oko depuis que vous commencez à makambo au gagnant nini et le koni déjà apporté le changement au nini oyo sali
bana basi mona film sokutane yaya boni osaka comme ça pas ma pardon nazonga nanga mamu nanga otonga yaya osoka makasi bondi muto na problème président na problème apesa nga rôle funga na kebima na ye yo ka ba témoignage ce témoignage à bongo peut-être yo za ba fanatique na ndako na bango so ayebisa bana bandeko ne makambo bongo au monde ba yini yomba moko ya moni théâtre aussi la valeur lelo théâtre ça sous la valeur té lelo bandeko bele ba komusa na musalo ka to sana ka pona sala mais valeur wana eza sous na théâtre ozomona so makambo bonde to lo baboyi bango ba eso bango o ba jaloux bato o ba jaloux na biso ba jaloux yo penzo le kinga na jouer yo penzo le kinga penga na jouer ba bi zuma na poto na yo so to bayibo na poto mso pona kipede to pona kilesibienne mais na ndenge penza succès ni boy yo le kite bana basi ba komo ko soso lelo sali ya mayo lelo be sali ya okalinga lelo sali ya otumba ba président botika bana batuko otie mwana batu semi aboti mwana elongi mobimba ngo pe ya yo président siko mwana batu oyesu so matika likolo na ye ba diamba bolingi kotika te omeli soko melika diamba na yo so melika dembo komuruka ba trisa groupe ba mompono na yo ozika mwasi soko melika kan koina na ba tembo wana so ba sisi ba groupe président lobi mutu mota kende ba mama bo wana réunion na président wana déjà zo melada tembo donc déjà zo melada tembo wana oh bah toi ça va toi wana so c'est toi là mutoka toi tu pars où tu pars de quel côté président moi je pars à Limité président que nane masina yo enda ba mutoka na Limité bon OK toi tu vas aller avec moi ouais non je te dépose après na leka mais à ko déposer na kata chambre na ye tozo senga na ba président bozwa bandeko bozwa ba tristo ba acteur ba yake pa na bino lokwa biloko na bino sakanilati lokola bandeko na bino lokwa pe bandeko na yo po eloko yo sali bana batu eloko yo saka bana batu tuta ko mataka bango mpunda tuta ko mataka bango mpunda soko yo ki basala ndeko na yo situne na yebeli yo nde mutema na yo et comme problème ozomon de tozo senga na bana mibali nyoso tu ya théâtre Batrice baza ba pouler mayo na bino te peut-être à solo la qui sola bolingwa malonga papa Zuma parce que ça va ton sopé dans le monde de théâtre bon mon aba mabala ndé sopé dans le monde de théâtre te mabala sopé dans le monde de théâtre pourquoi mabala sopé na kata monde de théâtre mabala sopé na kata monde de théâtre parce que ebele pe ya bato ba comment comprendre que oui to ko il faut to tika buzoba mais ngana tu na ka question mabala o to so bala na kata théâtre est-ce to so bala po ya solo pour moi si on attend continuer ne vie na mobimba ou peut-être pour moi na keke nga pe na balaka parce que le mariage ils est le sacré babala pour na intérêt au bali fi wana pourquoi on a intérêt non te koyoka nungu mo mais je n'ai pas vérifié à divorce ande ko na biso mo boye autaki ko bala il paraîtrait que libale mwanga ni mena ba soupçon ndenge tambolela na toyo kabiso nyo ya chine ba bieza ki wawe za ki canon makasi ba marketing na chipoi sikone ko za la mariage ande nini ya sentiment ka te ba mariage mususu ezaka ka moni ba mususu problème eza ya ona zo bisa bande ko na biso ya basi pe ya mibali si tout ça to bala bato baza libanda ya corps na biso ça veut dire o baza ba non artiste au balier la première chose il faut yeba eloko nini muto yo zo pa nanga peut-être muto na yeka abala na yo pour azwa buzz pour l'habitant mariage ne bando panza na babando benani comme na bino mibalete ye force ne so matin ce peut-être ça muto monde de ténèbres akoya atie mbongo na eza mbongo akisi tu n'as pas maman mbongo o to balela ba peso kenda moi na mbongo no compétence ndé sila ka boy mbongo bakisi tala ba maputa mama bino pe o mama bino zona kosima papa bino papa suka kosimbo lobi maladi baketeka kosima na gambela ekeyi o mwe ba mabala bongo mutu a bongo a tellement ça muta science occulte ayeka pozo pouvoir moko boy pa na yo OK ozo comprendre ya mwana isi bande ko na ya basi pe ya mibali ba comédien il faut faire très attention avant au bala mwasi ko bale pona mukanda potote poto ne koko melo problème ndenge komende na biso dinani gabi kiwaka poto ne koko melo pe problème okoko mape na poto tuza pe na ba comédie musu na poto bandaki na poto ya Kishasa te po ba boto la mukanda uza sufini ndeko komo regretter bozo msangata na Kishasa c'est ça moto eleki donc bala po ota la future na yo ko bala te po sala ba tout plaisir ba mona kake oui un monsieur Songola balaki non le mariage est le mot sacré
Et on a un journaliste à Autobala, Talande Libala et Panzani, Libala il y a 3 mois. Vraiment. Tu peux imaginer l'importance du mariage des anines. Est-ce que tu as temps na ki fiançailles? Toka moi on a hier au linga na 1 mois pouf 2 mois. Nga na zo iloko moi moi bongo. Aïna nga papa zuma toujours vivre premier mois deuxième mois où il faut te balana. Non, on doit laisser toujours le temps. Oui, mais pourquoi? Si on a s'emporté, moi c'est ça mon sentiment. Peut-être mboko ya outi baninga ni baso bala bala. Peut-être baninga baso ki tana banimba na bango. Mais est-ce que yo 8 ans na moi siango? Yo 8 ans, moni moi c'est poto. Si vous vivez dans téléphone, na ko vivre il y a 2 personnes différentes. Ngana ba makambonga na mona. Est-ce que vous attaquer ma maman poto papa? Non, j'aime beaucoup ma maman poto. Ça va défendeur et ba maman on va attaquer quoi qu'ils ba c'est à poto. Non, na zo qu'ils étaient. Et ça normal, et ça mobile to moi. Si vous vivez dans mutu mo o azana libana mboka. So comme en face nous bon on dit babilo comme nous sommes dans téléphone et ça qui peut faire plaisir à bendanga. Vous comprenez? Le vrai mariage et ça nous besoin temps y revendre. Boyeba na ba comportement. Vous comprenez? Petit net to yeba na ka nyo sauter. Tant boyo bo balani susu nde boyeba na supplier makasi mingi. Mais c'est très important to ça le mariage c'est pour un sentiment. Maman nanga ya poto, yo mtozo yo bala comédien, yo mtozo yo bala journaliste, yo mtozo yo bala ndeko moya mobali na Kinshasa. Ko ya ko bala ete pour na plaisir. Ya ko bala ye, si tout soko na bana. Et loko nyoso tout yo ko sala il faut na récite bana na yo. Na bali mobali opolo be batela nga bana. Et non mobali nazana ster na mo na poto na pese moto pasa abi papa Zuma. Na ko dana mibali bazo so mwana na nga adversaire. Au moins ni problème. Obi ko bala mwasi oyo asa déjà na mwana. Ko bala déjà mobali oyo asa déjà na bana. Et ça a problème makasi. So lingi o maîtriser dossier wana, c'est un dossier glissant. Tant na bali mwasi asa na bana. Ana bana, au moins chacun mwana ana comportement na ye. Yo ce qu'il faut le niveau ça. Avant bandola na comportement ya mwasi na yo, landela comportement ya bana. Tala mwana vivandeni. Elle est très capricieuse. On va comprendre que oui, on est capricieuse, non, on est normal, on est bien, on est beau. Ce que là, on est ça là, en tant qu'un père, zoa esprit na yo, côté ça on a bana. Zoa bana wana, ko zongo ko bana mutu nsuste, zoa bango bana na yo. Ce que ça là comme ibale belé ba ko sala ngote. Ya moni ça ba séparation ba cause ba mabale belé na poto. Et ça cause ba séparation ba si belé ba zo ni bala mibali na poto. Oyokuta mobali on a nyoko mana bana na ya pesio bana. Osuba na ba adversaire. Et comme yo tala pekisaka junior na yo hein. Pekisaka junior wana zoba azo peso pekisaka junior na yo hein. Mwana wana nazo azo respecter ngati ngana mama na ye hein. Ngana elungi mwana mama na elungi mabe. Oh. Yo bandi ko finga déjà mwana wana. Na mutema ya papa na ye ocha nini? Un bon père. To mama mwa malamu. Aswaka bana asangisi soki yo zana ba oya yo yibozana bozo bango bosangisa bango zo bana wana kwa bana na yo préférer kutu bana oyo boti bazangelo ko me bana na bazangelo te ozo comprendre siko ezelo ko ba comédien ou bien ba comédienne be basala ngote eza cause ba mabale bele ba séparation ba mabale bele lelo ozo comprendre tant to ba makambo to ba pona ko interpeller conscience ya batu to ba boté pona ko takiner bandeko parce que jusque là nous sommes toujours des comédiens parce que jusque là moi j'ai fait na uti to travailler awa eloni to travailler c'est toujours des signements ozomona mama na ngai donc toujours te peleka conscience bandeko na obi esala nga passe lelo koyoka songolo to paka la problème oyele moi ça me fait mal. Il faut que vous devez savoir que tout à l'heure là boté pour ça la film moko ya mois de la femme. Oui, to ça na auto dédié. Oui, na auto dédié film moko ya mois de la femme à tous les mamans pour non payer ça. So ba betika Zuma Tumba TV. Ba mona titre on a film ya mois de la femme, ça a 3 épisodes à Pamba. So ba to ba tali film on ba bi papa Zuma. Waka école. Ngana école. Moi je peux pas être là pour na bunsa Pierrot, pour na bunsa Bobo, pour na bunsa Ada, pour na bunsa non. Baza ba diverser na ngate baza ba collègue de service. Mais s'il y a quelque chose à parler sur Bandekonanga, je dois parler. Vous comprenez? Parce que jusque là, tout le temps, dans Bandekona scène, je ne peux pas être adversaire. Vous comprenez? Donc c'est ça, maman. Ok, merci beaucoup. J'espère que Boyoki, j'espère que Bisson Sotolandi. Et ça répond à la jalousie. On va fendre à démarrer. Non. On a joué à Kazuma, joué à on va filmer, on va filmer. On va sur scène en live, on va waouh.
Non, tu dois comprendre. Et ça, jalousie, tu as juste interpellé kaka baninga, tous à la namute mamala, et puis répondez-vous. Tu l'as à terme, on a pas zoom à tokata ballon. Body na yo so ezana kati la ta ekuka yo zui. Sengle ozui. Chemise ozui. Kara yo tokata ka neto fana. O neti o ya lelo pe to kata ballon moko en désordre. Kuna ba chaussette bi manaka ta ballon lelo. Na ba mouchoir. OK, merci beaucoup na sekara popo et ça la moi sourire na ba nyonso bazana na ba stress na libanda mboka. Deuxième sujet na biso to lo bena na kati ya monde ba comédie toujours poison ezama kasi. Ndeko na biso de ta force a otaka kozala empoisonné les loto moniezaki papa na biso ibutu a otaki pe kozala victime à poison tozo comprendre qu'est-ce qui se passe ba poison wana ezadi à quoi kobomana entre biso na biso papa Zuma. Merci beaucoup affaire à poison et ça vraiment pas si peu mawa parce que tous on a deux poisons. On a ça ba comédien les lots tous on a genre il y a deux poisons. Ils ça pour na ba comédien c'est ils ça pour na ba tunion surtout. Tu as un poison spirituel, tu as un poison physique. OK. Si pourquoi poison et zo dans le monde il y a bateau basé dans les médias ou bien ba comédien. Et ça le quoi liboso motema mabe. Donc mutalingi zuma zoate, mutalingi zuma bandoko ma ba film te, mutalingi muninga na avancer te. Ya lingi kaka ye le kwa ko ba film na chaîne YouTube na ye chaîne moi makasi susu ebota mate ozomona mutu alingi le kwa na komi star serre moi poto ala abainga papa Zuma tu joues très bien o kati wana so kati obi faut sentir fiona kenga makasi benga benga papa ba ko kati ba belote njonga ndeza lokuta aza fanatique fanatique nous sommes mutu kolinga te ba fanatique musu baza ba femme mariée baza ba homme marié tangu lelo yo olingi fanatique moi ye olandeli tina suke moi si wana cédé to mobali wana cédé beaucoup vivre na ye mais peut-être zaki marié oluki problème na vie ya mutu wana libala ne panzani siko mobali wana kei to moi si wana kei retourne ngo ezala nini c'est ça yango moni ba poison so ko tali na monde de théâtre ba poison musu c'est ça ya wana bisaki ba comédien ba comédien non surtout au bolamba kana ba tournage il faut cesser de préparer au tournage. Ah oui. Il faut cesser de préparer au tournage. Ba comédien botika kolia na ba tournage. Bato no so botournaka o bopesa bato ba frais de régime de konanga mobile ton de konanga mwasi pour éviter le poison premier point. Préférez no liano na malewa. Ba pesa o 3000 francs non, ba pesa 3 ou 4 dollars na yo to zwaka wana ya ba frais de régime. Kende ko liano na malewa. Parce que to em suso ko zwa sign na yo bobo ba bibo. Ba sign za muke papa Zuma to chelo na mutu kinganzi. Peut-être mutu kinganzi na atia poison na manzaka. Asa na ntina ngo tango azolia apirijango déjà. Il faut éviter. Mususu sani wana ba pesa lio wana. Et ça déjà ba palola ngo poison. Les comédiens, il faut éviter de manger au tournage. Ba tono surtout bolamba na ba tournage. Botika moni yo moi ce qu'on doit dire to lamba te okasi yo okufa bongo okufa bongo mtaliboso okende uzomona bande kuna biso to tika ba tiraillement ba poison comme kota entre biso na biso pour mutema mabeleki uzomona ser mo boy to frère mo boy fungola chaîne YouTube na ye alingi YouTube na chaîne na ye ba tu nyoso baba na jouer quelque part na so ba comme jouer côté mususu comme problème mais ça, 2 ou 3 serres, ma chaîne, il crée un problème dans le comédien. Et quand tu m'as tiré ma casse entre ma comédien, parce que si on joue côté, pour que nous jouions côté, comme un problème. Il y a un porte, il y a un poison. Si vous avez un poison, le lobby n'a pas koufi. Qu'est-ce que toi tu vas gagner? Au yépe matin on l'a dit chemise en or au bois qui peut cabelo. Au type mundelu loko la foi nani prophète Joël. Mon frère, toi tu es sûr que yo okufate un jour. Peut-être en dekona yo tcheli poison a kufi na succès, mais un sous yo ebembe na yo, ba o lexango na avion. C'est ça. Un sous yo okufa na kata mai. Au yépe matin on l'a dit chemise en noir aux mundelu tchekwa prophète Joël tant awa. Lizara. Oye pe ofani pe jipi pe batu ba watala oye na décapotage au fungola ngboye batu se ba mona yo mais njo ndenge muto bomi muto sana cercueil yaya omoni muto akufi wana omoni bino bato bozo tiela baninga ba poison kobuka na te yo za poison spirituel
Nana expliquer ba tumso ezamba poison spirituel. Ezamba tumso a lukio na moyi boazio take luko na butu. Olani peut-être l'autre ka ba betio flèche obi ah na yuka awa passe hein. Obi ke na lamuki na lota ki mutu mo betinga lisasi. Poison wana soke lisasi wana ekoti na nzoto. Eza poison ya molili, eza poison ya butu. Tango ekoti yo eke ewumeli mukolo date nango ekobima ko poison ya solo, mais eza poison spirituel. Siko eloko ya bongo batritango na molili. OK. Na spiritualité, poison ya spiritualité batritango kaka na spiritualité. Yango je dis à tous les comédiens, repentez-nous. Évitons ya koyinanaka. Koyina muninga na yo otiela poison. Na okaki mawende kuna ngai papa na biso d'être force à pleurer. Alobi eloko nini onga na zana ngo po botiela nga poison. Ndeko na biso ibuta leli. Abi eloko nini onga na zana ngo malongo po botiela nga poison. Mais ba comédien total ka rétroviseur. Lelo na zui poison. Emsu na salaki mutu mwa mabete. Emsu ba poison musu boli za ba fanatique ba bengisa na bandaku. Mutu mo peut-être au déclencher guerre éviter mais fanatique a bengi yo. Papa yako lia yaka ba chaussure. Même si chemise à pression, on a chemise en bien. Chemise on est bien travaillé dans poison. Vous demandez. Na nyonso tout. Et là on a aussi un comédien. Tout se repentit tout le que l'on ensemble. Pasteur de la foi c'est tout le temps se mettre à céter. Et bien là on a une église à pasteur de la foi. Batiki bakis nandako. Baké pour soi pamba. Et bien là on n'est pas pasteur de la foi. Donc batiki ba mabe na baké tout se repentir. Donc là on a que c'est bandigo surtout tout se repentir. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Répentez-vous. Et comme ça, la bien makasi ba présent, ba présente. Merci beaucoup. Ba président, il faut na ba présente, il faut aussi kamakambo ko lamba na ba tournage. Il faut ko kata makambo wana ya makambo ko lamba. Okoya ko memangambo pamba oyo kana kite. Pesa mutu mbongo ne obi mi pesela caché na ye ake kuluka bilo ne alia na ndenge na ye. Eza la tepo kingana kingani toliaki mukolona nde sala kiboye. Mutu mususu asi atrika qui est déjà spirituellement, asi alia qui déjà poisonné na butu, alia qui na batu mususu tolota qui tozolia na ba masa to mela masanga. Nzoka zaki déjà empoisonné. Yo tango provoquer tournage et que tolambi tolie comme que na lia qui biloko tango tokenda tournage à président Kingani o memi na ngamba pamba. Bakangi ondoki. Okomo le kana ba émission o se justifier. Toka taba sentiment na mutoye musala pese mbongo na misile la place à okekolela. Merci beaucoup par mot de la fin par rapport à l'émission lelo. Merci beaucoup na bawo na surtout ba Holanda biso. J'espère que oui. To sala ba émission oyo po bino botala ka to interpeller conscience na bino. Banda na bandi ko beta musinza ko botola baninga mibali. Banda na bandi ko beta musinza ko botola baninga basi. Qu'est-ce que j'ai gagné? Banda na bandi ko tiela baninga ba poison. Et là on a bando gagné pe et là on kisi o ba comédie bo simi mikolo yo ya so kotina moninga na scène au botelier mayele azo ba so le ko jouer te po botelier ka c'est yaya vanité de vanité tout est vanité oh c'est très important tout le cabo conseil likolo. Merci beaucoup na ba ono surtout ba linga biso. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement sur Nouvelle Tendance Babi Bokomona oh nyo surtout au CPC. Abonnez-vous aussi sur Zoom Matumba TV, chaîne YouTube Nanga, donc vous vous abonnez Papa Zoom Alinga Rabino Mingi, merci à ma grande sœur Pop, à ma grande sœur chérie, Babi sponsor numéro 1 Nangaï, ya Nangaï, Maminda ya, oui, tu Babi boutique d'habillement Maminda ya, ça on a vraiment pour nous là, Sabino, merci à mon vieux Jado Mundé, le monde à Poto Tango, nous autres Boyam Bindo, merci beaucoup, na Jérémy Bonda, Anisha Bonda, Automati Pentagon, le jumet d'Endende, na Katia Belgique, ma petite sœur Marceline, na Pessu Pembo, pas besoin, na Pessimbo, na ML. Amen lili muswamba wetu babi motema bato papa na biso titi kalo na pesi mbote pa uzana na pesi mbote na mama Matima Lundama ba vrai na biso nyoso tout papa Zuma a pesi mbote. Donc c'est ba remarque na bino na ba suggestion et vous savez biso madame, j'espère que oui bon mon numéro papa Zuma est affiché sur le banc de votre écran. Appelez-moi ba suggestion na ba remarque tozo singa kanga lisungi fondation lisungi ya papa Zuma ezana ezo singa peka lisungi na yo papa yo pe maman. Donc déception ba passer na ba prophète eleki koto yo ba passer ba ko sala ba pétage na ba pétage biso tozo zeno kanga na lisungi. Vraiment je vous aime beaucoup tout mon ami, à la prochaine fois. Merci beaucoup, merci Papa Zuma, merci pour na bâton, marambo belé beloza nango, quand même tu as assez peu de traits là, pour na to kata ballon, mutu na mutu azwa body na ye, mutu na mutu azwa chemise na ye, et ça sera toujours kito que j'espère que bande ko na biso nyonso, ya ba comédien pe ba présidente ba yo ki likambo oyo ko lambisa biloko te. J'espère que bolandi. Je dis merci à tout le monde, na mutu nyonso, o akozala na commentaire. Hésitez, copier ça biso ba remarque, hésitez parce que sujet oyo tolobeli ya président akati mwana bato ba trompe et outi
libanda ekweli biso biso to biso bon to la tatoge to somba toge to matarasiko to kataka makambo po biso na biso nde to yebani eza nous de nous tozala na vie de prière et kozala bien makasi tozala na vie de prière parce que mokili oyo eza malamu mais batu baza na kati ya mokili baza ya kobeba mokili eza nango mais batu nde moyen te soko simbi nzambe te mobulu olie pao di gauche droite makambo ba prophète base ngana papa Zuma so tosengi lisungi boko pesa te mais soko fandi dadi afandi kaka ma sœur nazomona semena no eloko moboya bien comme ça na fungo la famille na bino enveloppe mbangu yo kanisi enveloppe wana otindeli ye akokenda prier leo nzambe mona sœur kingani le contraire ake inter na sœur azo prophétiser leo kuna simbi mama asimbi zawadi de mama mbongo no penza nzamba pambola yo wana za na hotel kuna ba benge papa mai déjà na douche adimika na mutu mama sœur je te rappelle parce que dans un musala wana zi protocole église botala ba offrande na bino place ekendaka bo semaine na ba orphelinat na ba homme de vieillard na ba prison parce que ba innocent bazana na ba prison kuna o bazo zangelo kwa kolia ba mouri bon baza o bazo zanga même lipe yo depuis babanda ko yemba yo ozwa nini ba yemba on a 40 000 euros 30 000 euros 25 000 euros ozwa côté soutenons nos orphelins et de veuves et que ça la bien ma casse et quant à moi Fatou je vous dis ciao et à la prochaine.